chaîne qui vous édifie. Ba dire papa la bango pareil balé ba bimisi ba moni na ba pota ba moni donc on dirait ba etufaki on dirait parce que na ba boke ba piscine na pe ko na makambo ebele ba nyama mai ba kompe ko na piscine so mutu moko aza mabe akoya pa na kata piscine parce ba sali makambo parce que na Afrique du Sud na Afrique du Sud na mona pe garçon mo ba kufaki na piscine garçon mo ko fait la piscine ye kutu ali mo ki o mona na te na piscine na o mona na te après bimi donc comme il sait ba tu peux na exemple na mongo na bi ke balende mutu soko dinde ko mona na te après na mama ya ko bimisake 3 fois ozomona oya piscine ke muta bimi bolu comme na piscine ozomona te ngala mona en Afrique du Sud na Djobour ozomona donc comme il sakinga voilà parler na mona nga dinda piscine te na okota te donc na okota te parce que et surtout so moni no mindele ko kota noté ba comme na ba biloko moko boy ba kuma osala ngana ba piscine ozo comprendre donc nzambe mta permettre ça me permettre mais parce que autopsie ti corps bimi peut autopsie et ça la mi pété bon autopsie La chaîne qui vous édifie.
numéro 1, maman de la famille, personne s'il vous plaît. Pour les qui passent les amis. Voilà, votre la presse, votre gagé à haut. Que Jean Labaton. S'il vous plaît, avec pour la caisse. Parce que la police est ailleurs pour ça. Ba dire papa la bango paré balé babimisi bamoni bamoni na ba pota bamoni donc on dirait ba etufaki on dirait parce que na boke baba piscine na pe ko na makambo ebele banya mama ba kompe ko na piscine so mutu moko za mabe akoya pa na kata piscine parce basali makambo parce que na Afrique du Sud na Afrique du Sud na mona pe garçon mo ba kufaki na piscine garçon mo ko na piscine ye kuta limwa ke omona na te na piscine omona na te après bimi donc kamu se bat pe na exemple na mongo na bi ke balende mutu soko dinde omona na te après na mama ya ko bimisa ke 3 fois ozomona oya piscine ke muta bimi bolu comme na piscine ozomona te ngala mona en Afrique du Sud na Djobour ozomona donc kamu isaki ngai voilà parler na mona nga dinda piscine te na okota te donc na okota te parce que et surtout so moni no mindele ko kota noté ba komi na ba biloko moko boy ba komi on sala ngana ba piscine ozo comprendre donc nzambe mta permettre nzambe mta permettre mais basinga ki autopsie ti corps ebimi pe autopsie et sala mi pété bon mboko autopsie oh nzambe ko autopsie te et quand baby mon soit poufi ba bien fini comme te limaka et la soni bozaki non doit qui na relation mo bien donc nazako mona ye mingi so nazana o mari so na mona ye pa ye wana donc nazo mona musika donc mona musika mais so amoni ngapeka ya gabi donc na ebité so kazaki malamu to mabe mais selon témoignage ba bia zaki fimoko bien fimoko malamu ponga so kozaki no mabe na lo bango malamu te OK pour donc bola mukande te nga soko ozaki mabe na lo bozaki mabe na yo na kosa te mais selon ba dire bozoku fait la trop un mot ba bébé pasteur de la foi bi ke boki l'église na parce que beaucoup milima liwa o un mot artiste bozoku fa bon ko kene ko sambeleza mabe te mbela ya prière babo ya rango te soki atie prière to ke ko sambela to ke sambela te pourquoi to ke ko sambela donc ezaka ka que to ye bande ko tambola to ye ba ko tambola to ye ba mokili ndenge zali parce que mokili au faut ko ye ba ko tambola ngo yo ko mona mutu so azalo yenge azaka lo yenge mais yo ibindenga ko tambola mokili na ete ko lande na lo yenge wana te oso comprendre ba biso so ko lande ngo dindi no nga vai nanga morgue c'était le vendredi. Oui, vendredi. C'est samedi. Ouais. Samedi, tout à l'heure, il y a un côté qui est mort. Mais ce qu'on a prévu que samedi le 15. Il y a ce qu'on a prévu que le lundi, Toya na tongo pona kolelana ibakata ilongo na ndenge akufela kile ki ibake ne kokundaye. Regret, on arrive à 9h ibakata si bakende déjà. Donc c'est un regret parce que même il n'y a pas d'image, il image pour nous là que et bakata misile qui na morgue donc vraiment regret ezana no makasi na poso na zanango comme on a que tout comme avant mutongo azate voilà donc c'est un regret il y a boso et bakata misile qui na ils sont partis ils sont tomo tafuna misu na morgue ce que bakata sa donc voilà regret le boso mais papa Massasi pardon to komi awa 9h juste to moni déjà corps na kati ya corbillard be bakata bazo kendeza ki prévu que ba kenango 9h bongo to ba sali biso de surprise non eza surprise te donc la famille tango ba kotsaki le samedi bazui place ya ko exposer été le lundi. OK. Donc il faut y a place ceux qui place ezalaki mais ba exposer mais bazui place té yango sali ke babi misaye ali ba kende à partir ya cimetière ba sala o sengeli ba sala. Donc c'est pas exprès que babi misiye nanko non c'est pas ça. Okay. Alors les camarades Naomi l'exemple à fois na mai jusqu'à présent tozuna no suite parce que c'est autopsie comment Naomi tanga kufina mai azali ba potate
parce que moto na so makila ibimaki na mai metobi ke l'air abeta ki plonge abeta ki mbunzo na sa mai mais abeta ki plonge na ina ndenge bien azoka ki te ti misaki bemene na mai alors mais ce que savait que l'air ba memie na morgue ba côté na kata morgue l'air tante peut coïncider que yepa utaki poto ayaki akota ki na morgue akuti Naomi azana choc na mâchoire ana blessure kotoyo et puis yaki na blessure moko na dos. C'est ce que Oyo comme rapport et on a constaté que les essuies mais il y a Naomi et il y a Makila. Alors d'où venait ce sang? Ce qui va frapper qui était. D'où venait ce sang? Ce qui va salir le ma bête. Donc là, tout le monde dit qu'à morgue il y a quelque chose. Moi, alors, tout cela qui famille, toi papa, ben eh bien, bandima qui que ndeba osala autopsie, biso to suite ndeba osala Naomi autopsie. Mais sikoyo, tisikoyo parents moko te apesi biso suite ya autopsie basali Naomi, to ebite ndeni lelo on nous appelle toya babimisa ye to le to kunda. Mais tozana nous na suite te. Notre souci ali a koyeba nous suite ya Naomi azoka kindenge nini. morgue ya mwanda kuna baye na ye donc là tozokinde awa donc na ite morgue ezali awa basaila ke to ya place en tout cas na zona na précision exacte mais elongo on a mona ya makila na esui et puis ye moko mutu déjà za kozoka donc c'était nouvelle tozana ngwa donc tozana na famille bakoya soki bakopesa biso vraiment info sur po ezali ke Naomi azoka ki na modèle nini azokela ki ndenge ni autopsie et lobi nini c'est ça place to terminer nanu yango na tozela ba misakor bongo toka ko parler tout cela avec sa famille. Mais bon, ça c'est un message par rapport bandeko tout peut-être ba kendaka la mission de service na bino musala na bino bosala ka sans contrat sans nini ndenge Naomi akendaki o memele liwa. Moi je crois que c'est une faute. Elle est une faute de faire un déplacement sans signer de contrat, sans que l'État y ait pas. Parfois, les familles ne peuvent pas y péter. Tout ça, parfois, les familles ne peuvent pas y péter. Où il y a des artistes qui peuvent pas y péter. C'est une faute parce que Maï, ok, Pamba, et l'avion, vous allez crash les lots, ok, Pamba, donc vous bénéficiez de l'hôtel, donc c'est. Ils allaient faute, il y a les fautes. Bon, Naomi, tant que tu papa, moi j'étais là, c'est la première fois Naomi a salé de déplacement, il y a au Kinshasa, Banda, théâtre, à sa déplacement à Bimamboka. Donc c'était la première fois. Donc, parce que papa n'a pas refusé. Je étais avec leur papa dans l'aéroport à Yaki, dans le Bumbashi. Papa n'a pas un téléphone, il sait déjà que aucun voyage. Mais Naomi a santé qui a sali voyage. Mais les longs n'a koufi, voilà, et il est parce que papa a qui contrat signé qui et puis a signé qui contracté. Donc il y a un sentiment de voyage. Donc voilà. Festival. On nous donne que ce qu'on a. On a yebi yango na zoloba. Tant famille va répondre, sauter, va passer sur suite mon côté favorable. Donc contentez-vous de ce que vous avez. Donc tous obligés tant baroya quand même toyo ka au moins Naomi azoka ki ndenge nini autopsie lobi nini au moins tous attend suite attend en retard au lieu que tout le monde a inaperçu bongo parce que l'État, le président de la République fait un effort que l'État a comme à moi propre quoi. Justice et vendre à moi propre, c'est ce que le président de la République est en train de faire. Justice et vendre à nos propres, mais on ne sait pas. Justice n'a pas est-ce que Simba sans cop. Justice n'est que Simba ce qui baina cop kanyaka est-ce que ekuboyama donc place président zo sala nanu bitumba nanu ezana nanu bisika wana mais prions avec les bons dieux peut-être que justice n'a pas ebonga un jour frère Patrice alobaki Congo ekobonga donc tout dans l'Iliga Congo ekobonga donc même tous les résultats en retard mais au moins tous les résultats voilà.
Oh, ils ont connecté, ils sont pas alors que basala nzambe bazoprevenir bino et surtout bafrançais baloba un homme averti en côté l'homme de Dieu a roté Yaranayaka. De la foi à sa prière, to Sambeli, à Zaosenga, Toti Kamakambo Mabe. Et que chacun se contrôle la façon de tamboler l'inaye. Les Cambodala qui ne wana. Alors ceux qui nettoyer à nettoyer mon donc ceux qui marchent sur les amabe, ils ont marche sur les amalamu. Les lobes lesbiennes va commis, n'en parlons même pas. Nana tindi bango ba le bako ba lesbienne. Nana tindi ba. Ba pédé to ils ont mata. Nana tindi bako ba pédé. Donc mon nom tozo ba azo sala malam to sala mabe za moto na ndenge na. Donc de la foi pasteur peut nous parler, il y a d'autres pasteurs qui peuvent nous parler aussi mais moto na tozo li loba selon yé donc côté na ko condamné na moto te. Vraiment c'est à moi de vous remercier. Tous les accords il y a suite merci. Koufi alobakate ayebi elokote. Toyeba original wate sinon la mort est naturelle. La mort est naturelle. L'élo peut-être dans une avenue quelconque, il y a deux personnes bakoufi na balabala wana. Borolobani a balabala opé l'exi bato bakufa trop. Non non non. C'est Dieu qui a le dernier mot sur la vie ou la mort de quelqu'un. Nous on dit seulement gloire à Dieu. Et de quoi koufi et ba o batikali toleki ki na bolamu te par exemple et nzambe nde na mawana ya sali ke tozala na vie lelo donc c'est naturel la mort mais comment on a liwa ndeko na biso eza vraiment na piscine en plus comme on t'a dit na piscine akufi na mai mais ti akoti na morgue makila ezobima hein papa to ko expliquer c'est une on le dit c'est une mort tragique. Nautoloba tout à l'heure. Le quoi to monaki babo nani originaire ya crime té. Moi toloba que zaki boye zalaki boye zate. Nous disons seulement que on a ça koufi na piscine, on a rien à argumenter là-dessus. Hein, on n'a rien à argumenter là-dessus, mais Otoyebi ezakende konabiso akufi na piscine. L'autopsie, je crois la famille c'est à la famille qui va dire l'autopsie tel. Et puis il va introduire dossier na entité oeza compétente pour la poursuite il y a l'ikambwango. Mais oyo biso parce que on n'était pas là. Oh, biso toyoki ezakende konata kufaki na piscine. C'est ça ce que je peux dire. Mais papa Serge avant très bima de autopsie. Depuis résultat autopsie te tout directement kaka corps. En fait avant comme membre de la corporation Mogoboye, aza d'abord membre de sa famille oyebi. OK. Je ne sais pas que la famille peut décider autrement par rapport il y a corporation Mogoboye quelconque. Si la famille a décidé que le corps de leur enfant sort aujourd'hui, on n'a aucun mot. Nadir, c'est la famille qui a décidé et nous sommes censés d'être derrière la famille pour accompagner Bango dans cet événement tragique qui a touché la famille. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. On a des collègues qui ont Moussala, donc nous avons fait ça Kimia dans le Lobaïsou, dans mon pouce gaga, à quel européen na Kimia. Voilà. Bon, nayebi te na okota na ba détail wana te po nayebi yango te. Ngai loko nayebi ka na omia voyager na baninga asuke ko sokola na piscine liwa eko surprendre ye kuna. Le reste vraiment moyen na kota na ba détail za te po nayebi e bandelina na sukate voilà. Voilà, maman to komi awa
toyaki mpe na buke tobimisa nzoto ya ndeko artiste biso ebakata na priye boye 8h30 kongo déjà balungule est-ce que eza tricage to nini te eza tricage te eza ndenge basalaki organisation na bango na ndenge ya famille bamosusu bazwaka espace bozwi espace pendant 1 heure du temps ndenge ezaka $1000 bozwi peut-être bango na organisation na bango ce n'était pas prévu ya kozwa sous espace puisque badepense nano ebele kolongola corps Afrique du Sud Kinshasa epezaka donc ti baye eye wana epeze mpenza donc bamona mpe ke eza nango lisusu na sens moko te kovandisa lisusu balekisi mais tozokende na résidence ya problème te. Ok, merci. Moko kaka aza wana asika représenter tous les artistes Naomi akufi aza artiste donc bo tikaka babiloko ya koluka polémique ke tomoni baartiste baete pourtant deyanga na miso nanga soki ezotala namoni déjà plus de quarantaine artistes baza déjà belé maman baza déjà belé et tozaki na bibembe mibale lelo peut-être bamusu mpe bake kolandisa maman Nicole Ebakata tina cimetière bake kotika ndeko na ye bakunda ye bamusu mpe batikali ana matanga ya Naomi ozo comprendre donc présence ou présenceté déjà notre présence dans Ange Maïcha ils ont représenté tous les comédiens au Bamona Tenesika présence dans représenter tous les comédiens au Bamona Tenesika mais mort yande konabino Naomi est-ce que le belibine loko est-ce que bolingi boti kango karabonga kendeka bon sang ki boye ba résultat autopsie papa balobi liwana bomo eza na kolo nango ezaka nzambe bon so bokanzi autopsie pe ko sa te et ko sa nango pesi juste juge za nzambe nda yebi sens nini oyo Naomi akufeli liwani ni oyo Naomi akufeli na biso bato mokili tomoni Naomi akufaki na piscine ba esi biso Naomi akufeli na piscine to ndimeli yango ke Naomi akufi na piscine c'est tout autopsie ko bima et puis à part famille artistique tozanga na ba famille biologique na biso donc ba famille biologique na biso déjà tangu bango moko bazolandela likambo na bango baoye bandenge ni baosama na bango famille artistique ezaka toujours na ba limite oya biso eza ko rendre Naomi ba hommage na ye ko kende kotika eti na esika na ye asuka et puis to suki wana o etikali ekomi likambo ya famille biologique ya mutu etikali kamba biologique famille biologique ya mutu mais ba comédie belé bandeko na eux pe ba journaliste ba ye a kolela na bino ensemble bazo déplorer dès ya ndeko na biso ndeko pe ya mama Ebakata et que avant ba biso babike ba comédien biso ba se retrouver na 50e par accident na dès ya Naomi bazali de prévu ba ya nango te mais ba ya ndé na Ebakata na un mot par rapport à non ba ndeko nyonso preuve année âge au mari to banda ozala na chaque jour na matanga ya ba Ebakata programme ya matanga OP toyebaki yango bakor nyonso mibale ebimi mukolo moko parce que comédien nyonso oyebaki Omar Kabongo aza quand même mutu ya sikate na monde artistique que soka perdre actrice to acteur nae batu baya ko assister été ezaki mutu nyonso ayebaki yango toyebaki que corps ba mama Ebakata ekokende avant soki yango ekei après ya Naomi et batu nyonso peut-être to koza koto toza toujours likolo moko to likolo moko to parce que nande na mbo na mutu moko qu'est-ce que je vais faire okola la kola mukaba mona ngai na Ebakata bamona rangana Ebakata bamoni ngana Ebakata bamona papa Serge na Ebakata mais toi bamoni so na matanga Naomi c'est que ça peut moko na biso tangu balongoli ya Ebakata ekei ya Naomi tozana ezate ke mutu moko yebemba Naomi par hasard botika biloko na bino bato bo créer la biso ba problème bino ba chroniqueuse yango na boya ki mamba olobanga na ba micro na bino parce que bozo créer la biso ba problème po likamo eza nango clair ba corps nyonso mbale et se retrouver esika moko ngana mutu moko donc c'est que fona ya koto ndambu na epe koto ndambu c'est ça na koto ndambu na epe koto ndambu mais c'est pas que bato ba se retrouver na ebembe ya Naomi ba ye kaka parce que ebemba maman Nicole Ebakata ezaki te non. Merci. Parce que aja za mutu ya batu nyonso azalaka na biso tout le temps o wana essuyer nanda kuna et donc quand moi te so moni ba ces comédiens ba se retrouver wana. Merci. Merci beaucoup. Oya Ebakata ya ndeko na ye na présenté sous une fois de plus ma condoléance. Ça fait mal qu'on perdre ndeko et ça l'aura toujours pas si. Donc na ye pe retard Ebakata ba qui c'est a kutani na ngote ndé ya Naomi le roi na ebimité ndé nazo assister mais ça fait aussi très mal qu'on perdre actrice munene
neti Naomi ne na uta koloba tout à l'heure ezalora baoba mwa mukie ezokola ekwei donc ekwei et atteindre même pas niveau donc ça fait très mal. Papa tu assisté qui pensa na liwa ende kona biso utakufa ki na piscine mais eloko eza un peu étrange liwa ya mutu akufi na piscine abimina ba pota ça s'explique comment? Bon, moi je ne suis pas un médecin, naza médecin te, naza pe comment on appelle ça, médecin scientifique te. On a oyeba akufi ndenge nini ba blessure tout ça toyebité. Donc ils ont juste il fallait passer l'autopsie, qu'est-ce qui s'est passé au juste. Donc on a évité ce passer l'autopsie, mais la blessure on a évité ce bino bomona ba photo nango, on a évité. Donc ba lobby ango, mais le roi biso peut moniter, je ne sais pas. La déclaration pour la famille naé, papa naé biologique a déclaré que moi naé bina ba pota. Oui, mais cela veut dire le wana ce que il faut passer l'enquête, va mener l'enquête, va gagner place à Koufaki, qu'est-ce qui s'est passé au juste. Donc voilà, yango wana vraiment. Qui représentait Naomi pour la coupe de dessus? Moi, Naomi représentait Nakolo Bane Nabi Baoba ya Mukie. Ils ont atteindre niveau nanouté. Mais tu perdre en haut. Donc Naomi, c'est une très belle actrice, une très bonne actrice, une très belle actrice. Donc Katina, c'est une art ezalaki. Les art wana tamso benda kepe ake de tiboma. Mais kokufa na mboka musika eza pasi. Artiste ya kufi na mboka musika ya lorande ti papa wemba ne ti ba defao. Na kufi na mboka musika Naomi peut perdre na mboka musika na koloba mboka musika par rapport à Kinshasa. Et créer problème que du soupe ya rota la redé ya bakata bino ba comédien bouillé penza te malgré et bimi rectas que bobe programme te faut la paix madame la pluie a bangisi bato a bangisi bato météo et c'est loba ki on mbule ko beta moi bato musupe ba bangi mbula musupa ko ya ndeko nanga musupa ko ya mazangi tike oye bate azangi pasa pe mpiaka mobi star mazangi valable vraiment au pesa mninga te ngala lobi bongote nga bi bongote na bi ça peut arriver tout le monde nul n'est parfait osomona tamso est tombé pe 150 personnes ba mo ba transporter au expliquer on est mais ils ont problème te ba ode ba souhaiter que ba présenter ba condoléances même na téléphone ils ont déjà ébélé donc c'est ça donc voilà papa est-ce qu'il a interpellé la communauté que comme à chaque fois bah comédien doit enregistrer ma mort un mois les 2 mois tu dois enregistrer ma mort ça là ils ont interpellé binoté vraiment mais nous sommes tous des mortels et qu'on appelle on a famille nous 3 personnes ba kufimba moko baba bolé bang mais la comédien désolé tes problèmes exactés comédien asa mutu nzamba Kelly ozomona sobolinga kufa te bopesa ke mbongo chaque jour musupa ko kufa na souci et bimisi maladie bopesa biso mbongo bokipe biso be omona to kufa bongo te ba musu to ebite ndeni ba kufeli ngo musu akufa ki abeli pona nini tam so raisonner loko mo fa futa nyongo moko fala sa eloko moko bo ba réserve ma bisimba simba na bino pe bomo ke musika bisimba simba wana otikala omona muta simbite otikala omona place muta simbite omoni ba prophétie autres m'a pas ça nzambe soit disant ba jeune artiste lelo ba sala nzambe wapi c'est pasteur de la foi interpella binope interpella biso lobani alobani interpella binoke asala prière mais muto amona bato kisi yepa mutakisi muto amona mutakisi yepa mutakisi interpella que l'esprit yango na lobi et tant que pasteur ça ba tuna deux questions à répondre liboso te na sauter yango na lobi te tonga na lobi il faut que sambela wana kisi c'est que na moni kisi wana osomona bartiste comédien bana kisi te totika biloko wana to wana kisi te poso to wana kisi ba musu banga basomba ba avion ba kisi wana ba kisi te wana ba puchi ya mikie ya succès wana za kisi te kisi eza osimi pena okomi na ba ndaku osomi pena jet privé on comprend to wana kisi te wa ba kisi te ya biloko mikie te na biso vérité ya biloko mikie o ba petia siko pena ba yeboye ba koti pe ba maison ngwa et puis ba komba PD ya longo rien ya longo makambuti showbiz esprit de mort eza makasi nango esprit de mort ezali ah bon na ebité ngai esprit de mort wana eba ngate ngai cousin Yesu donc ngai esprit de mort wana mona ngote ngape maladi babokela ngate to fali loko bato bazoma mabe s'il vous plaît tout le monde qui même na matanga Diana parce que parfois des pasteurs de la foi a interpellé sur président Massomo Botelema parce que tozo kufa mingi et côté wana bino mo résolve la noni bon ngai côté wana en tout cas na yebi bakambo basolana de la foi te ngai na yebi yango te ngape de la foi na interpellant ngate pona ngai nul n'est parfait mais interpellant ngate parce que yebi ke boy ngapo na ngana osenga la pasteur de la foi hein Jean-Paul Mayata a interpellé Mouto ya moni déjà que esprit ezotaké
ayebisa neti oyo yebisa ngomonga bi artiste bayoka biso te ata na koloba na ye yo sala effort kutana na moto esprit etindi yo vers ye osola na ye entre bino esala bien donc elonga conseil na kopesa et d'ailleurs on a luka pasteur de la foi to solo la paix na tuna so nga pe esprit ezolandanga yo cousin il faut la tuna une question sur la photo quand on s'est séparé juste avant après Liwana quand on s'est séparé na yo to na bango pour yo ndongo kata bango OK juste après Liwana Naomi il y a une prophétesse ou abima qui na komba si Ramboyo avec un copé sa révélation soit disant Naomi et l'autre memie la liwa ils ont pas la poto moko boye o abenga ki ba ke dokutana est-ce que na niveau na bino ba théâtre boye para que Naomi za kana moba la poto ngala koloba boye bisa prophétesse la pona nini na monaka makambo avante po ayebisa intercaler Naomi ko ke bo mate ayo mona nga après pona nini ya ka lokwa biso to yedaka batuka so bakufi tant to obela bo ba ka wede batute osomona Dieu merci nani yandi mosa za na Afrique du Sud ngala kumisa nzambe makasi ndenge pe vie de l'eau que na Afrique du Sud aimons-nous vivants tolingala tangu mutakufite mbongo badobi ma to ko tsa lettre non tangu to obela to sala na effort wana et puis to yaka ta mutu tanga obela te bobengisa ba artiste nyon so bo sala ba réunion ba artiste musu ba molongo ba nini comment ba association la poani ba mona clarté omona ba ministère bazwa ba mbongo na bango wana ba nini koma sokoda biso swani to soy lokote to ebite ba mbongo suka wapi c'est ça le problème. Merci beaucoup. Merci. Dernière question autant le bamba qui PD awa na ebite o encourager kango qui lesbien na monde théâtre qui PD na monde théâtre ou comment dessous tout ça émission ngana on explique tout. Numéro de téléphone numéro na facile plus 243 ya Willy Moucheni 89 510 18 84 na bandeli pour une meilleure audition plus 243 89 510 18 84. Donc c'est ça. Si vous avez besoin de la chaîne YouTube ou de Doudou Soukou TV, je suis là. Merci. C'est moi qui vous remercie vraiment. Donc yo ozela omona pozo image non o meza sur le programme na bango otala kilo ya Nicole Bagata batwaye c'est normal non bak ekuna pe vrai musique bakenga azalaki déjà bake musique penza bake na dela ba Congo comme ngoni cimetière comme ngo Kiminga donc bake musique te comme moi Kiminga donc c'est normal. Donc bakotika bembe vanda te pour ça bino ba kroni papa na kroni maman boya bozo bo créer un problème maintenant mais vous avez tendance à kanda pone atana matanga yo siliga na za nga bongo nzamba kelanga bongo na sekaka na mbetu boya na sekaka na ngate bon ça se pesa nga kanda et c'est place na za place sengote mais ba tebele baza na reggae pona ba yokuta ko ya Nicole Bagata te mais yo za ko balande na ndako c'est ba qui na bana regret pour azui image te faut la vérité ba image be baza ya batu normal so ba na regret balanda ya bakata na ndako après cimetière ba osala na ndako de ba ki na banda kuna pasteur c'est ça baza na regret nini ba maboma mituna bango ba maboma to ba tonto ba mabinila mituna bango baza na regret quelqu'un ba fou ça va c'est que toki na Naomi qui pour le les a levé du corps ya Naomi malgré tout autopsie salama qui tozuka suite te mais ba obimisa fin corps réseau qui na ngona cimetière yo koloba ni par rapport à ça molimo ne va na kimia molimo ne va na kimia regret nous ani par rapport na regrette parce que biso to kufa mais molimo ne va na kimia pour après jour na kufa bo yaka bo lela ouais Naomi interpellé au nini par rapport on est au gars qui est tournage à Koufi boé ba rimer réseau mais là interpellé quand eloko te pona tsana na ba ke na kufa na ka bene like na se qu'on a paradis mais mutunyo za kufa mais faut ça rappeler analyse na mamba ba analyse na sala te boniko c'est qu'on avait ça banais bemba muto est-ce que na normal où allons-nous oh là là non voilà tole la Naomi s'il vous plaît tole la eka un petit message na bato ba Olanda yo toza olela Naomi lelo ya Naomi et puis pour moi ba comédien non pour na comédien ba message et puis trop pour na comédien omoni ngai surtout na ndima ba prophétie ba prophète ba faux parce que Jésus ba na dernier jour ba faux prophète ba robima et bien ba bela nkolo ko to bikisa na kombo na hote aba ebi bango te on se comprendre donc mama professeur ba ndima ngote et ça pas coïncidence neti maman prophétesse mo na finga mikolo yo azo ko la masoko libata on a finga butu moi awa azo ko sa ke na amona ki na ma bimeli te pas ça va corter omoni baba abiki poza famille na Naomi mais ça ki famille nanga na poursuivre tina tia tu vois ça me t'a confié que au diembe la rapport dans ma base non mais biso ça ba kombo na biso to buna ba ndenga na biso na ba kiteti na biso ça ba kombo le toza na on va tena créer le mot boye quoi on va ta confier na n'importe quoi non voilà qui bon moto te on a perdu moto résoudre ma soko comprendre
yango wana kese sili mitune sili ngomede yako beta mabelo opona lobaka nanga vérité vérité mais tant ngomolo ba bloko nalobi yango somone sio tene mela poison kufa je m'en fous boniko c'est comment to beba no morga ona una ngone ko ne bato ngano to pota ngana ba to beba na te ko yaka na kanda tina ba matanga za quand même tolérant hein oui ko lela oui ko place à kanda c'est comment tu en vendre pardon merci parce que beso finga nga bolongo la image nanga ba finga nga ba image nanga na signaler ngo na lobi ba tout fina bango Oula si. Défilé. N'ébissé. À 5. Mama benga ngama. Yo benga ngani. Mama. Ngaya ya wena. Ngaya ya. Oh. Aboyi. Nga mama to ko. To meme. Miss Bongo. Miss Bongo. Nyamane kila. Oh, maman Alinga, maman bonjour. Bonjour. Maman, tomoni présence na yo, lelo. Oye kolela moi na yo atika gibiso na kombo ya Naomi Kipulu. Donc un petit message pour la présence na yo par rapport ndenge balobaka ba maman peut-être moi batebele balandaka na matanga te mais maman tout le monde a cause là quand même. Présence ton rôle bani. Ngana yaka ko présenter ba maman nyonso. Ata ba maman na bayete mais présence nangeza ba maman nyonso wana. Ozomona loko atoloba bolinga kufeli mwana leki na na Canada. Ozomona mais na mona bana musunga pe na kenda ikuna ozo comprendre liwa ya mwano esalanga pasi na okokata koloba te po moni moto so azoki pota azozo kaka pota place wana donc pota wana esala lisu paste eza lokwa ndenge ekweli na omimbo tala na uti kolela papa Shaba tala lisu Naomi na osala lisu ndeni et okoma sina ata mami setangami mama linga zo savante omona ke malamu te mais malamu pota ngo evandela ngana motema donc on a présenté ba maman yos bon onanyo maman azwa yeyo ozomona kasi toyenga mokote tozana maman azwa par rapport ya mwana yo na mitango kufi akitaki musala ipare mutango na mwanda nde bomie na piscine banalise wana tango tali maman est-ce que otuva ngondengeni omoni pona ngana yo kaki lisolo nga makambo nyonso na yebite mwana na moneka mbala moko na njonzi moto kutana naye na respect na bango bino bana bopesa nga pe na yambie setu ke koyeba mwana maladi o akoyeki bo ba géographie ba makambe belebele te liwa pe ko elo na kati ya ndako osani nyonso ka nzambe elo na osenga ka mama ne na papa ne bazaka na kimia motapesa bana za nzambe nzambe na tanga lobi tanga ngo koki osani voilà maman pona tikala ngayo ko rectifier ka mwelo mo ya mukie ndenge batu quand même lelo lobi présence na yo représentera ba maman nyos kozongi voilà sikoyo par rapport ndenge balobaki na matanga papa Shaba o ba mama ba mikolo balandaka baleki te boina boime lelo tu trouver on sali quand même les contraires to monio quand même na ba matanga te na landaka bato nyonso ozoka na landaka siko bino nyonso en général liteme na présentaka bakolo nyonso ozomona mukona mukolo azana makambo na ye ta musuju wana yete na ba mama ezaka yo songi totika songi ozomona songi ya malamu te loko abona bite lelo na ke musate po lelo eza ferie Naomi alali na yaki po na kutana oyo aleke bakata po bazaba na nga na ebi bango bosiko lokola kendaki tosani na vanda no ya Naomi na osala ndengeni mwana sala autrement te po oyo abe bakata longwaki na ba 8h nga 8h tangwa na njoto mukulu fona ona telema po na ndengo lobi ba pesa nga lisu liboma oya ndimosi akufi zala na place nanga na ozala ndengeni na la mukandengeni na koloba nde pe mutu akufi te oya ndimosi akufi papa tala mozwaki message wa na yebite donc ndenge na zwaki on a kansi ba film nga na joana Yandi Mos na dernier film to saki ne publicité moko bo do sala inga ka passe malamu na mona ba onde na mona masasi bo o nyonso masasi alubanga na sekaka o nyonso na mona bi malamu na mona bino ke liwa yango na tuna nzambe pona nini otiaka liwa yo otia pema na motema na nzoto ya moto mais pona nini kotia liwa pour toka bwana keza passe na musala oya biso ya passe boy. Merci beaucoup maman. Tous appelez l'artiste Soudia Tamaniata. Il y a
Bonjour Soudiata. Sergo, bonjour. Nous allons cacher s'il vous plaît. Donc on va pas mon nominayo. Sergo, bonjour. Voilà. Ouais. Tout le monde présence na yo, ba impression na yo par rapport à lever du corps à Naomi Kipoulou. Oh ya outé petit garçon moi Mikoleleki. Donc le lobby de la lever du corps, il y a petit frère, il y a l'artiste et comédienne Nicole Bakata, ba impression na yo. Bon, ils a passé, ils a les gars passé donc tu es roulé là. Donc tu koufeli bandeko. Naomi a tiki biso azaki ndeko na biso et puis ndeko na biso petite sœur ya Nicole Bakata tikaki biso azaki pe ndeko na biso. Ngai batu bayebi ke na bala na famille ba Nicole. Pour ma Gina na maman Nicole baza famille. Donc présence na biso ezara pour na roler là. Donc voilà. Un petit message exact pour les fanatiques Nabino, donc par rapport à. Bon. Nous continuer à rouler là toujours. Bah, maman outi rolo bati. Donc rouler là. Ah biso tuzawa. Bande ko musupe baza côté kuna bazole là. Donc liwa isa pas na biso te za partout. Donc voilà. Donc toujours là. Yadie, Soudiata Maniata. Karine Yamado, bonjour. Boni. Ça va très bien. Mes condoléances, c'est pas beaucoup Félix. Merci beaucoup. Un petit message à part Nayo pour la présence Nayo. Tous les lakatos en matanga. Tous les matanga, Naomi a koufi, mes condoléances na famille Naomi et puis na artiste Nyonso. C'est un peu ça, membre le band. Donc tu senti bien mais par rapport à Liwa Naomi, tant que je qui au analyse ni au salagiango, à na cadre ya musala na bino, mazui likama kuna. Au salagi analyse ni. Bon, ba version peso bimé belé babia ki na kamusala te, babia ki na makambu na e dans mambozi belé. En fait, nzambe nda pesa, nzambe nda zu. Tokyo bando se poser ba question assez akei. Tokumsika nzambe. Par rapport à Nicole Bakata, message européen ça et puis na message européen ça pour fortifier famille artistique pour Naomi Kipoulou et puis la famille biologique. Mes condoléances en famille à Nicole. Ça fait trop mal pour perdre être cher. Donc être cher, disons les qui n'aient à Mobali en fait. À ça quoi il y a un abissonnion sopé. Donc et ça l'abisson sopa si on était là, mais bembeke ton et bika bambouteillage n'abisso et tout. Et ça li passe ma casse ça li bien te mais nzambe quand de tolo banzambe mtape ça nzambe mtazuli wa soki nzamba permettre te à to belio comité na point à souka au kufate. Mais so comme na point à liwa c'est que nzambe nda permettre. Donc nzambe tellement qui a permettre qui a nzambe nda permettre que to ça sous le loto sangana ah to ya encore ebima et tout et tout et tout. Donc to ça un choc mais to na choisir Nicolas Zwaka makasi parce que komi liwa nzambe mutasala ngo biso bata mokili toloba kaka même mutasala liwa nzambe nzamba pese makasi a fortifier et donc les seuls mam on a koloba ka ya ngwana. Merci beaucoup Karine Amado. Bonjour. Mes condoléances d'abord. Merci beaucoup. Voilà. Maman, Mikoleleki, Tozaki Nayope, au Perda qui est très cher. Les lots, Tozanayo Awa quand même. Au Landipe, aux Okabola toujours Mawa ensemble, na bande Konayo. Sœur Nicole et Bakato à Perda qui naye. Oui, mon message est que à la part naye. Pour na passion à Zouaki. En fait, on a dans le côté. Oyo eba côté stabiliser mutu na mokilo kwa liwa tango yaka ateye lelo oleli omoni loko mesani mais tango mususu ya lobby ozala kaka bouleversé. Vraiment tout ce que je peux dire à ma sœur ezali que déjà de 1 liwe zanzela na biso nyonso voilà nyonso ekomaka soki nzamba permettre te ekomate. Voilà. Donc ça veut dire que quelque part il y a eu si pas la volonté parfaite de Dieu mais la volonté permissive. Voilà. Dieu a permis que cela arrive. Nzambe oyo abondisaka mitema abondisa mitema oyo etutisami
ndeko na biso atiki bana atiki mwasi atiki bandeko o bazalaki ko espérer na ye vraiment maloba na biso ekokate maloba na biso ekokate soki tokoloba peu importe ba mot o toko utiliser pour na ko présenter ba condoléances aucun de ces mots ne pourra ko apaiser mitema o etutisami mais le sambo na biso ezaka nzambe na lola mobondisi ya mitema akoka obondisa mitema ya libota oyo ezali éprouvé lelo. Voilà. Maman, par rapport à Naomi Kipulu, tant aux autres messages, à Kendaki na cadre ya Musala, mission ya Musala, à Kiko Kufa na piscine à Moanda, message d'abord tant aux autres yango, banalise nous ça qui tant que moko na bino, moi na tolé qui je sais pas. Déjà Naomi, avec mon classe, je l'ai enseigné. Voilà. Na Inas, avant que na Inas, je l'ai enseigné. Et Zaki message, j'ai eu ce message, c'était vers minuit. Na lalaki parce que Zaki peut qu'on disciple moi en anga, j'ai eu une fille, Toyazana Ina, Bazotangana Naomi, elle a crié maman. À minuit na Bangui. Elle dit c'est quoi? Oh non maman, il paraît que Naomi n'est plus. Quelle Naomi? Oh Kipulu. Je dis non, c'est pas vrai, c'est quoi? Donc c'est qui vraiment bouleversé, qui m'a cassé et surtout une jeune fille à fleur d'âge, non. C'est plus que tout, c'est plus que tout, ça fait très mal, ça fait très mal. Hier quand j'ai vu encore ma photo de Naomi, je me suis dit Seigneur, mais comme Epanzambe Toko tourne l'autre côté, il est le maître de temps et des circonstances, mais ça fait très mal. Et puis c'est là où Borolim Bisangai, Bino ba oyo bolandaka biso oyo tozawa na pona bino. Toza musala mo eza pasi oui. Feu de baba ayembaka bimo sala na ngandenge moko na soda lelo mbushima ilobi chikapa. Donc toi na musala mo pesa ya ba risque, c'est vrai les voyages quand ça s'annonce, ça donne de la joie, mais quand ça se concrétise, oui bato ke na bion tabaka okoti mapata, oui bato okoma to okoma Naomi. Donc voilà, vraiment que nous avons en parfaite collaboration. Voilà. Nous ne pouvons pas exister sans vous. De même que Bino Pebosa Obo encourage à Kabiso. Et surtout que dans un pays où l'artiste n'a pas de salaire, l'artiste n'a pas un statut juridique. Donc je dis en tout cas les amateurs de la culture congolaise, beaucoup comme Marabiso moi mukie. Parce que Tala Baris Kandengwana, on peut tout dire, mais si aujourd'hui nous pleurons Naomi, c'est parce qu'elle est allée satisfaire les cœurs. Il y a Batumo Robo. Voilà. Batumo c'est qui va donc contrat exagéré, donc juridique, tout ça non. Il y a des volontés qui se donnent pour donner du travail, satisfaire pour Kokotombola étendard et la culture congolaise. Mais en revanche, ma volonté wana ezanango vraiment c'est pas récompensé donc vraiment ça fait très mal de voir que quelqu'un qui a égayé les cœurs aujourd'hui voilà. Ça fait très mal, donc vraiment, le public Nabiso, Tokenda, moi, malembe. Voilà. Tokenda, après ça, risque est belé. Voilà. Il n'y a pas que d'avantages, il y a beaucoup de désavantages donc voilà un peu. Un petit message par rapport à la famille biologique, famille artistique et puis Nengo Lobby, Oyazaki Ponayo. Donc par rapport à la connaissance, moi, message clé, va devoir retenir dans l'interview Nabiso. Ce que je peux dire, c'est que peut-être que dans le bélo, mon co est choqué, mité ma bateau. Mais même attendez, liwa. On dit la mort c'est à un pas de la vie. L'autre face de la vie c'est la mort. Donc nous devons que ça la moingele. Balubaka. À chaque moment nabiso il faut que protection divine, que vraiment assistance divine, que Erosana moi koseka yeba que après na mopanzi ya koseka kolele zalaka. Donc tout ce que je peux dire
comme Tomesana Koloba, Dieu a donné. Il lui a plu de reprendre Tolobanine, si ce n'est que se courber devant la volonté divine et que Nzambeye Moko Apangusa Pinzoli mutu koto ko remplacer te petit toloba ki ko remplacer nga mona ngolo kuta makasi to remplacer Naomi te to remplacer pe ndeko moko te otolwa ke non so yazate o ya kosa non yazaki ye mais Nzambe ye moko aye banini ya kosa la pour que ba amwane trouver kimia et bisopé to ko kotika na kimia. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, bien, mon Zali, Yamouki Zali, Yamouki, ma casse, c'est un faible, mais nyonso, ils ont fait partie de la galaxie. Vous comprenez? Donc, il y a que les qui n'habitent à Tiki Bisso Brusque. Donc, il y a Zaka Liwa. Pour le Gawaye Baté, à Koufi Ponanini, à Koufi Ndengenini, et ça destin. Et quand on a Pongi, aussi, si nous avons un peu de là, la tongue pour la Moukite. Et que vous avez un Zela. Et que vous avez un mutuka na mai le coin de Naomi akufi wana na avion donc partout. Donc les a passé. Yango monito eko kabola mawa bisonyo so artiste. Par rapport à Nicole et Bakato à perdre les qui moi message des alliés. Mais pour Nicole tozala kuna pokwa nyonso na imité so ina sina kuta na yo pe kuna. Ya Nicole ekende tongo makasi yo moko moni tongo etani biso mbula beti muto ya mutauti pe pa ina ba communes différentes ba transport pas qui chasse au yebi ndenge za passe na ba embouteillage de ko comment arrêter déjà levé du corps c'est Salami et Kei mais pour longa biso à ce dire levé du corps à Naomi et Salami et Kei pe cimetière to zakuna et pa ya beba kata na banda. Voilà. Moi message ça pour na bato ba Holanda no ba fanatique na bino. Pour na bato Holanda biso bon. Merci pour le soutien de Bino. Nous avons ensemble. Tolinga Bino mingi ndenge Bino bolinga biso. En tout cas, to considérer Bino vraiment. To kabola ka mawa. Nyoso ka na nzambe. Merci beaucoup maman Azwa du groupe Salon. Voilà. Non, c'est pas micro. Mais franchement, attendez. Parce que si je dis qu'il ne parle pas. Ah. Bon, Tobana. Bozela. Bozela, malembe. Na aussi pas micro. Bozela. Na aussi pas micro. Bozela. La lobby Bozela. Bon, non, si malembe. Bon, Jonathan. Non, si ma 4 micros. Bisous, 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 bisous. C'est bon. Bisous, bisous. C'est bon. Bon, Bozela, et Tobana. Jonathan, c'est bon? Mbote na bino nyonso oyo bozo tala biso toza awa na morgue cinquantenaire bisika bonso ezomi ba comédien na ba comédienne to ekolela bandeko batika ki biso tomoni pe présence ya Hans Luzolo le Bédard Fantomas. Bonjour président. Bonjour Tania Mabeti. Mes condoléances. Ouais, merci hein, na Yopé na ainsi que na bakino so baye ko assister ba artiste comédien quoi. Tomoni awa esali biso ndenge nini komona bino awa boye retard nanu ko ya ndeko na bino ya moko ya bino o ya bumsaki leki na ye ko rekendaki banda 8h ma bino bozo ya ba 10. Na ko sauter borne kangi verse na nga. Na ko sauter moi yundo chaki express. Bon en fait nga naebaki vraiment programme maramba ebakata te na roko sate donc so na ye awa na ye pona matanga fi o akufi Naomi donc na kosote wallahi na koma nzambe na ebiete mais liwa na esalenga pasi na zai na poto et ça echokenga makasi mais voilà na komaki yango na joie na été peut-être même sous de vie na mona été mais tant on aura gaza collègue o yanga sam samonanga le roi na profité nga na yaki pona occasion ba na yelaki na baki avant na zonga lobby na leka quand même na se recueillir na corps na parce que c'est un collègue mais pour na ibakata na présenter pe ba mes condoléances mais
nayebaki te ke ezala lelo na apprendre nango n'importe que yepe bakekunda j'ai appris que bakekunda lelo mais sincère condoléance na ye mais so na ye awa na ye vraiment mpona matanga ya sere na biso Naomi. Non, déjà aza mwana muke en plus genre aliwa na moni bonga ata mutabela ki bobi ke mutabeli OK mutabeli te mbala mo bolali ga bolamu ki boki akenda ko sokola après elle s'est éteint ça fait trop mal ça m'a choqué nde bando ya na corps na ye même pas que na roya Kinshasa tant que tombé que babengisinga na invitation na ye yango na bi na le kaka même na ya ko se recueillir mo pona président Omar yo abungisi mwana na ye aza actrice Omar oui aza artiste Omar déjà yaza ndeko na nga na opesa moka pona ete na loba pona ba comédien nyonso corporation nyonso mba sincère condoléance na biso to sambela rande mingi to mitika na maboko nzambe le important yango wana to bondela nzamba sunga biso parce que eza kitoko te to yaka tout le temps biso otala ngo na musika ça fait trop mal bozo ya ba cimetière de temps en temps bozo ya ba morgue et tout ça to sambela nzamba batela biso susu mbulo to koti yango vraiment talande to bande yango mbala moko boy en plus babi ete na mona ki su babi film o so asaka théâtre sunda asa na groupe nini voilà nani basa pe internet te na nenga mabeto mona na ebise mbela makasi so totali bien de Ronabino de la foi pasteur de la foi a benga bino pe par rapport à prière nenge l'esprit de mort zo tele la rabino trop mais si lelo réponse mo exact c'est ça te bokena le pasteur de la foi ko benga batu nyonso te ba ya ko sambela ka ripana e po esprit de mort elongo mutu na mutu sika zali a rozo conscience asambeli nzambe na ndenge na elingolo bateke pasteur de la foi nda kolongola et liwa na mileba comme non a interpellé batuke to sambela donc veut dire yo pe na kwena go sambela tanya mabede go sambela donc mutu nyonso go sambela na kwena mezate ke faut boke na église na ende liwe zo longwa na église na eza bongote. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. La chaîne qui vous édifie.